c'est Martin Fayoulou, candidat numéro 4, soldat du peuple. Martin Fayoulou, notre président. L'espoir du peuple. Biso, Tolanda seye, to vote seye. Martin Fayoulou, président. Oh, 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 Martin Fayoulou. Ne peut pas faire des élections ou si elle le fait, elle ne peut pas libre et transparente. C'était clair. Et avant, nous avions même, j'avais parlé de la méthode du triangle du glissement. Un triangle. Donc c'est vraiment un esprit diabolique. Il y a trois angles. Dans un angle, il y a un triangle, il y a trois angles. Il a miné la CENI qui est totalement sous la botte de la majorité présidentielle. Vous voyez l'arrogance avec laquelle un monsieur qui n'était qu'un formateur, on l'appelle maintenant expert, comment il a miné la CENI. Il dit pas la machine, il n'y a pas de machine à voter, il n'y a pas d'élection. Et vraiment, c'est vraiment importuner toute une nation. Et vous avez un gouvernement, dernièrement, tout le gouvernement s'est transformé en une plateforme politique. En droit constitutionnel, vous ne verrez jamais, je n'ai dans ma connaissance des constitutionnalistes, je ne connais pas un seul cas où un gouvernement d'une république, au cours d'un conseil des ministres, il se décide de se transformer en plateforme électorale avec comme président l'autorité morale. Gouvernement, deuxième angle. Troisième angle du triangle du glissement, vous avez la Cour constitutionnelle. Tous des corrompus. Dites-moi par où est-ce que vous pouvez passer. Parce que la Cour constitutionnelle qui prend les décisions en dernier ressort. C'est pourquoi nous avons dit qu'il faut une transition qui essaie de clarifier cela. Bonjour, Nabilo Batrosi, le Bakulu, à Kolanda Bisso, non, mon colonel Malelona, Ezui, vous allez bon branche, mon gros, la chaîne de libération Océan du Congo, et pas auto Kabomba Congoman, et pas auto Panzaka, tout ça, Saka, et pas auto Bela Kamota, Papa, les Moloto, Ekita, Eziki, Sami, Salagnon, sur Balokaye, Congo, et pas auto Analysaka ensemble, et pas auto sensibilisaka, tout conscientisaka, tout mobilisaka, tout ça, la événement patriotique. Et pas oyo to longola ka peuple congolais la molima et pas oyo chaka litono na nzete poete to benga mo malamu et pas oyo sala ka musala ya Jean Baptiste et pas oyo to kabonga sinzeli ko beta ka mbela ko ba ete tango zali mabeto telema poete to bundela mabele wa biso république démocratique du Congo oyo kanga mibongo na maboko ya baloki et pas oyo telema ferme fidèle ko la Afrique pour la kozala ka liseko ya république démocratique du Congo et pas oyo to mokundola ka maloba encore on a besoin de laborer wala bala biso béché fouiller ne ni place que la mer repasse. Ezui la monte religieuse. Ezui et comme la bomba Congo mani banso bisika binso ezoi bino et comme la bomba équipe pour la na États-Unis d'Amérique, manana na kunya de na États-Unis d'Amérique ya ngamo continent Angleterre
Moi, la mère de Bruno, Autriche, maman la Julie, la Suisse, maman Adolo, maman Samuel. Maman missionnaire, on a fait ses 32 dans Bokanita Babel, il faut que l'on moto, Peba Kokoya, Lumumba. Association comité de maman viltaneuse oyo kamani bongo na mama Tete Rebecca pe maman Madeleine azali bongo na kati bakongomani bisika biso ezoni bilobi Daniel Ngenda Charlie Chobo mama Jovi papa Mapasa et pour nanité papa Michael na mama Célestine number 1 au de la presse Juka ama ba mama ya moto mojali mama Jawa assalamu alaikum na bamizema na bande ko na ngai bakongomani tozali ko solola po etezali kambo ya Congo et kosala pasi to komona bande ko mususu ba ko ba ete ba congolais bozali inconscient na ebite soki ya zanani yo za congolais ko benga congolais inconscience ko yo za na conscience soki yo za na conscience comment yo ko linga Félix ça le sur 5 ans c'est clair ça veut dire yo ndo za mama na suka ya bololé pamba te oso teka mboka na yo tango zo finga ba o ba so monde tumba ba inconscient na tango wana okanisaka nini que yo za étranger pour venir aux États-Unis d'Amérique yo za étranger pour zana Félix Congo eza Congo botika kopesa ene na bandeko oyo bazoka pasi botika kopesa ene bandeko mususu bakende koluka bandoki mususu oyo bandeko kosangana na bamote lelo oyo bandeko mususu pe bayi politiko mususu tellement ba se fatiguer ndenge bolobaka ko téléphoncer bakei koluka Kabila lelo oyo ezala ba congolais oyo bango bake koluka Kabila ezala bayi politiko oyo bake koluka Kabila po bayebisa Kabila ke zonga peut-être yondo za na mandoki pona koya kosala guerre na RDC bozo mona sika oyo bino bozo mema bandeko mususu kokele komiteka parce que biso mo ba congolais tozo kokate ke to siéger ndenge bolobaka ko téléphoncer to vendre to sur la nation mboka na biso eza na occupation indépendance oyo bapesa biso mindele baondima ngo te mindele bazongisi biso na colonie systématiquement na 21e siècle ndeko langa congolais asali na noté le côté na biloko congolais azaka nango et yo zolo baki oza congolais conscient malheureux kozali bisika nyoso zali ndeko langa oza inconscient oza malade insensé lelo bilo bokasi ke ba congolais bazo ina Félix te bako ina Félix pour ni po Félix a congolais ba congolais nde balingi te bokonzi ya bolema balingi te tozala bazoba ti na niveau oyo que congolais yo moko azomi mabolole na mboka na ye comment biso to na mbongo ebele tozo ko organiser élection te comment na mboka na biso moko to osala makambo ya buzoba il faut ka étranger basalela biso Kabila obilo bobenga étranger ba diriger mboka o pendant 21 ans beaucoup yebisanga lipezaka na combien d'époque à étranger la kati mboka o comment ba opesa étranger valeur soit disant entre guillemets bilo mo bobenga ba étranger c'est que bango baza plus ba congolais baza ba étranger te Kabila tika savon à combien Kabila tika dollar na combien Kabila atika wilere dindate atika mboka la biso ezala ndenge eza lelo te batambola bankai na ville province ya Kinshasa na uti ko la sabino ko dinda ya mutuka wana esalami awa po bandeko botulinga mutuka le dindio apena mvulo ebeta kilobi na lemba imbu eloko bomonye esalami okabo ya songiselanga na nango
na lemba imbu bota la lemba imbu lolenge tondi boni papa bato choli mama moko azolela la itaga lobi mama nga la choli simba na mibale papa na lobi ngai tolala ki na pongi biloko yo seke bato bakufi na débordement ya fleuve lelo bato baza kolela Congo eza milelo la milelo fete eza la Congo te bandeko la ngai oyebi ke Congo toza na mukanda te eso signifie ke biso toza pays indépendant bozo sepela nango Félix ndenga zokile kokotsa mboka pela boto zinda biso loso bilo bo sepela 5 ans mandat ya Félix eza pas scellé Congo ekende libera tozonga na bombu Félix azongisi biso na bombu moto oboya Félix te Félix yebi loko osala te Félix ayebi te Félix agika mukonzi pourquoi zolo bakina osaka demanda pour nika 10 ans pour nya lobite ke na bombela libela seko la seko pour nya senga ka demanda pourquoi zolinga kende loko ni Félix azuite Félix mbongo boluka mo famille Félix eluka mbongo bande ko ngase hotel ba famille Félix est-ce que vous reconnaître bango ba oboye baki bango mbongo pe sala comme tu la lolenge nango Félix ana posa mbongo te Félix mission ezali a posséder Congo ndeko na ngai Lumumba bundaka mikando ba pesa biso ezaka ya solo test da ebite congolais so boyeba yango histoire na bino moko so bolinga ko bafiwe yango mboka na biso tilelo toza na mukanda te signifie ke biso toza pays indépendant mukanda ba pesa ka Lumumba ezaka ya falso lelo tozo bunda poto koma pays indépendant biso moko to misai la richesse na biso biso moko to milesa biso moko to milatisa toza na mabele oyo biloko ezo pola bwe toza na mabele oyo biso toko kufanzala te bandeko la ngai naza kozongisa biloko kozongisa ba marche na soto sali biloko kasi aboutir na eloko te et aboutir eloko te kala bato baza ba insensé botala bandeko la nga pona avocat ya pamba botala mbongo combien bakotika boya tela ngai vidéo. Ce chiffre, regardez ce chiffre. 64 millions de dollars, c'est l'argent que le Kenya, le pays Kenya, a eu à gagner en seulement 3 mois en exportant une seule chose. Cette chose ici, les avocats vers la Chine. En 3 mois, ils ont encaissé 64 millions de dollars, soit une production de 7000 tonnes d'avocats. Le Kenya qui a gagné le marché chinois. Comme quoi on peut gagner plus d'argent avec des choses qui n'ont rien à voir avec les mines. Je vous propose de faire le point ici avec nos amis de TV5 Monde. C'est l'un des fleurons du pays. Depuis quelques mois, cet exportateur d'avocats n'a Dieu que pour son tout dernier client et pas n'importe lequel. Nous prévoyons d'en envoyer plus en Chine cette année. Nous voulons que le consommateur s'habitue à recevoir des fruits de bonne qualité venant de nous. Nous ne voulons pas qu'il y ait de surprises à ce niveau. La Chine, ce marché prometteur s'est ouvert il y a 1 an aux producteurs du pays. Nairobi a beau être le premier exportateur d'avocats du continent africain et le 6e au niveau mondial. Pékin manquait jusqu'ici à son carnet d'adresses. Si les Chinois ont longtemps été réticents à se fournir au Kenya, c'est essentiellement pour des raisons sanitaires. Seuls les avocats sous forme surgelée étaient autorisés. Pour accéder au marché chinois, les réglementations sont draconiennes. Nous continuons à être vigilants pour faire en sorte d'envoyer des fruits de qualité, qu'il s'agisse des niveaux de maturité, mais aussi des caractéristiques physiques et internes de l'avocat. Entre mars et mai, 7 millions de kilos d'avocats ont été exportés du Kenya vers Pékin. À terme, la Chine pourrait importer 40% de la récolte nationale. Entre mars et mai, 7000 tonnes d'avocats exportés, 64 millions, je répète encore ce chiffre tellement il est impressionnant. L'actuel président kenyan, M. William Ruto, quand il était encore candidat, avait déclaré que les Congolais sont distraits par la musique. Est-ce qu'avec cette réalité, est-ce que ça confirme cette affirmation de celui qui est devenu président du Kenya? Effectivement. Parce que si avec seulement les avocats, ils ont réalisé un tel chiffre, j'imagine en République démocratique du Congo, tout ce qu'on a comme richesse, tout ce qu'on produit, à part les minerais, comme tu l'as dit, il y a le café, il y a le soja, il y a le charbon, il y a le sucre, il y a beaucoup de choses, mais comment on n'arrive pas à se faire beaucoup d'argent ou à gagner de marchés avec des grandes entreprises internationales, par exemple. Ibrahim, on est distrait en RDC avec les cuivres et autres. Oui, c'est choquant, mais c'est le mot qu'il faut. C'est choquant, mais c'est le mot qu'il faut employer pour les Congolais parce que quelqu'un d'autre disait « nous regardons tous, mais nous ne voyons pas la même chose ». C'est-à-dire, nous, quand nous regardons, nous ne voyons rien.
Mais quand les autres regardent au Congo, ils voient une opportunité d'affaires. Et le président kenyan, alors prétendant, l'avait dit. Il avait dit que le Congo, c'était un très grand marché dormant sur lequel le Kenya devait se projeter et gagner beaucoup d'argent. Et ça le prouve. S'ils font ça avec la Chine, que dire s'ils s'engageaient à venir trouver quelque chose ou trouver des débouchés ici en République démocratique du Congo, ça leur fera beaucoup d'argent. Ouais, juste pour vous donner un chiffre de comparaison pour ce qu'on peut faire avec 64 millions de dollars, un stade moderne a été construit au Sénégal pour 8 millions de dollars seulement. Le Kenya, grâce seulement à l'avocat, gagne 64 millions en 3 mois. Vous imaginez ce qu'on peut faire juste pour exporter les avocats? C'est près de 10 stades. C'est près de 10 stades modernes, alors que là, on s'entretue pour organiser. Les aéroports, par exemple. Là, je ne parle même pas des aéroports, je ne parle pas des métros, je ne parle pas des avions qu'on peut acheter avec 64 millions. C'est l'avion. Je donne l'exemple, Alain, du football. Ouais. Lorsque nous, Congolais, nous regardons ici les jeunes jouer au football, on trouve que c'est un passe-temps. On trouve que ce sont des jeunes qui tuent leur temps pour rien. Mais quelqu'un qui vient d'un pays plus développé et plus intéressé, quand il voit des jeunes jouer au football, même dans la rue, il s'arrête, il cherche à voir comment joue-t-elle. Et il cherche à dénicher des pépites. Quand il en déniche, il va les vendre là-bas au prix des millions. Et il gagne des parts en tant qu'entremetteur, en tant qu'agent. Ouais, comme dit la Bible, vous regardez sans voir, vous entendez sans comprendre. C'est biblique ça, non? Ouais, c'est biblique. J'avais des doutes sur ma connaissance de la... Avocat, s'il vous plaît. Est-ce que la Congo, tu as un avocat? Na Congo, ma belle, na biso na avocat. Bolandi baninga, avocat ya pamba. Et côté seri bango misolo boni, o ba ko tonga bango moko ba lo ba combien de stades, combien de développement ba ko sala mboka, likolo ya avocat ba ko tsango apela Chine. Mais bino ba chinois bazo ya bazo so ma belle na bino ba okina, ben censé bino moko. Biso to bundi la Congo. Toza ben censé te. Tozo défendre patrimoine yango to ganga. Ba chinois bazo ya awa. Bazo zo ma belle na biso bazo boma ba congolais. Baza ko sala biso biloko ya lokuta. Mais la coopération à Chine, ndenge ba avocat ba ninge ke na Chine, ndenge nini bazo sala yango. Congolais oza wa peso ko melingité. Comment yo koza l'échec ya bamboka lo sortir hôtel oza la toutes sortes à minerais na mboka na yo. Oza la biloko nyonso oto ko ko sala lelo poto bika. Makamu nyonso ya Congo za la ka ya mabe. Makamu nyonso ya Congo za la ka mabe Congolais linga koyoka te. Bandeko nanga lelo na opesa biloka rappel. Pona zo betaka mbela tozo sola na bandeko. Tozo yebisa bango ke Congo efeza na libérer. Eza pona Félix te. Nde Congo efasa la soulèvement populaire. Eza pona soi-disant to bakadi maba o trahir biso te. Eza pona bananga te. Eza pona bakabila te. Eza parce que Congo efa longwa la système impérialisme. Nde loko tozo ba soulèvement eza bel et bien ko salama. Na kati ya République démocratique du Congo. Félix va yebi amona batune ke Congolais ko sala soulèvement. Po ezala ya sala kati ya Boumbu. Soki Félix azaki na kati ya Boumbu te Félix ko sala mapona ya soni boyete. Do ye pas sous commandement moko songolo. Ndezo salisa ye bonyama oyo pombo kala biso zo valeur te. Po ba humilier biso, po ba sakala na biso, ba lo batala ba cochon oyo. Bazaka na besoin la biso mindele to ya poto beta bango fimbo po ba zo mayele. Non, na 21e siècle Congo ko lingelo ka bongo te. Nous ne sommes pas contre Félix. Félix a posé la 100 ans. Ce qui est indépendant. Mais le système, Félix, c'est un système. Trahison, il y a des gens qui ont été trahison. Mindele bazo kota trahison. Tozo boya bande ko mususu bato bauti bandundu. Bazo kana bande ko biso baluba biso te biso baluba n'a rien à voir na politique oyo. Tolobi muluba ande ko lo muluba pas souffrir. Biso to boy tribalisme, tozo bana impère. Tous un amour oh et faisait la il y a libéré parce que Nzambe est congolais. Bolingo ya bonzambe gloire lompinga suprême. Bolingo ya bonzambe faisait kati la biso. Congo est Nzambe. Mboka est Nzambe. Et tellement na mingala mine. Eza na richesse nyonso. Na mona mondele l'Afrique du Sud. Azolo ba non ta Nzambe a komi na Congo alala. Asopa richesse niyo sur la République démocratique du Congo. Mais néanmoins ka mutu ya malamu azate. Po bimisa biloko wana. Bande ko langa Afrique d'ici des Afrique. Mais ça la 4 saisons.
Mais Afrique. Mais Afrique tout autre. Mondela comme Azoka ça ce n'est pas l'Afrique. Parce que Baninga Babundaki, Mandela Litaki, combat, et ça là qui joue à Carole, Ndekonanga. Kofinga te ko chola baninga te bateleme siko bazo bunda yo va na meso zoli o kanisi yo za bien. Te oza na pasi parce que biloko anye ko kitate na mituka la biloko so le kala mona baba bala nini. Boku tala kala bambouteillage. Ba mituka la biloko le kala baba bala ni boleka li kolote parce que la Congo makadama kitoko ezate bwana ponte bwana eloko te. Mais toza na mbongo ko sala musala. Toza na mbongo. Ya to komisa mboka na biso. Allemagne d'Afrique n'est Félix Akana. Vous croyez que Biloko Félix Alobaki a comme ça beaucoup Allemagne d'Afrique n'a pas ça $400. Vous croyez que Félix Alobaki a encore pas loba. Té, ne l'autre comme Bimisa Félix quoi bilobela, le quoi l'insensé moko boy parce que système est à la carte. Biloko Félix Azolo baza la posa ko sala yango mais ko sala yango té. Non plus parce que ba congolais ba lingete té pour ba décider ba pesiete pouvoir ya ko sala yango. Ne bitumba la biso ba congolais yangwana. Ce que tout ça pour se poser la pouvoir à Félix, non pour te linguer Félix attaque un individu. Tous allez de to bon système wana impérialiste. Système ya impérialisme. Oyo ba côté de la République démocratique du Congo, oyo ko kendaka de génération en génération ata Félix Alongwe. Donc osala ka ba traître. Kabouya mekano ko sanga sima. Tango batu basanganaki. Kaka la 2023 otozo ke na fama ponani. Ndenge ni ba marche salamaki. Mwana mboka mbote. Mbote. Ba imboka ba ni ba ye ba marche oyo lobi boni pona ba imboka. Marche oyo ezali marche pour na conscientiser congolais nyonso. Aye ba kemboka na biso eza occupé. To tamboli contre agression rwandaise. To tamboli pour dénoncer mais gestion, incompétence, il y a régime, il y a Chilombo. Le Tamboli, bon la Kimia, il y a Momoni, la partie politique majeur Misato, décidé à président élu Martin Fayoulou, LDG, il y a Premier ministre Matata, l'ensemble pour la République, il y a président Moïse Katumbi. Donc ensemble, parce que ça dit qu'en Mboka, on va la partie de mon côté, couleur politique de mon côté, toza likolo likolo ya division tosangani biso nyonso bana ekolo moko botoboya guerre et puis toyebisa ndeko na biso Chilombo ke a respecter la délai constitutionnel so tokomi le 24 janvier 2024 à organiser l'élection de coactionner l'article 64. Merci. Vraiment boy. Nani Bouba là, il faut aller combien? Boy. Et c'est pas ça. Enfin, c'est pas capable de répondre la Congo.
na 2018 ezalaki boye te lipa oyo ekomi 300 francs matiola biso yango boye te bamarche nasi wala bomoni ndekola biso welo bomoni maamari koloba bomoni population kolela ere wana lipezaki 300 francs lelo lipeza 500 francs dollar lelo ekomi 2750 2760 2000 ainsi de suite soki tosisi janvier malamu nzambe atie loboko ntango mosusu tokóma na 30 000 $10 mbongo emati zando ekiti ntango mbongo ezokóma 30 000 wana wenze ezangi valeur 30 000 francs congolais billet na biso ya banque ya monene eza 20 000 francs mais moto azokota wenze au-delà ya billet na bango ya banque oyo esalama te na bapays mosusu dernière billet ebimaka pamba te mais biso 20 000 eza moyenne 0 et puis ekoma na problème mpo bachanger yango 10 000 memema 5 000 koloba kute so ozala 5 000 ozali na bekombo so poison bakochange oyo yango te de tala mbongo na kati ya mboka nango moko eza la valeur te bongo libanda ndeko nanga tobongela makambo ebele na Congo bato bakufi batiki komba ifo to honore bango balumumba bakufa batika komba bazaka ba visionnaire ya koboya makambo oyo mais bato bakomprena bango te il faut to bundisa mundela bimisa Congo bisika teka spirituellement physiquement financièrement économiquement il faut to longo ke ba mindele ba dirigeaka biso ndenge ba filika musu baboyi mais yo Congo otikalika kozaka décideur nazo répéter loko pour la telle sabino comment traîtrise mais aïda kata ba politique tango ngana banda okene na bisi président eli makambo la tchaka bango témoin ponza mba retourna la biso na bi président attention tu perdras par ta propre faute l'héritage que Dieu t'a donné nzamba ebisinga ba niko bazala ba papa mwalimu bazala ba journaliste bazala nzamba lobi kende le sou yebisa ebele bo finganga mais nazo yebisa bino bo s'abonner massivement na chaîne de la Libération ce bo boy ko yoka ngape faza mbalo mosa ya kasalaka akuti égyptien zo bo ma israélite akoti abomi égyptien mais tant akuti ba égyptien ba opota na yepa peksa ba batuni na établir yo juge ba ke ko funda mosa zonga ka ba israélite ba souffra ka lisusu donc il fallait ka mosa ya lisusu mais souffrance est kokoba tokozonga lisusu mais biso tokokende pe pourquoi parce que bino ba congolais boza mitema mabe tala ndenge to sangala ki wala tala ndenge to tambolaki est-ce que Moïse a écrit mutia malamu pas Martin Fayulu Madidi Dieu ne voulait même pas que Martin Fayulu Madidi sangala bato nzamba lingaka sala yemoko constate kala bongo parce que tout ba yaki pembele bazaiba je vous dis tout hein sauf personne ba traître lelo motala tozi ba invitation mais na yebite so kabuya osepe okelinga na okene monte na moni so sango moko datindenga media basi batindela invitation ba benga kuti mamo se oza lobité na seni na bila ta so kabuya oza na santé sa malamu ba boy ici ba matata mponyo ba Denis Sesanga ebele na ba groupe la bango o basangana ki liboki na ba groupe o ba kei bokomona lempe ya bopoza bazala kati est-ce que to s'opposaka ya solo to biso to s'opposaka po ba mona biso po to kele to vivre biso la bana biso c'est regrettable la kambo sa makala ba ye pembe na Martin Fayulu po la kokosa ye po ba humilier ndenge ba humilier le Martin Fayulu yo kela ka biso te po ba yebi ke moko nzambe pa visiter biso soki tobungi ata na ndenge mokili na molimo nzamba ko interpeller biso tokoya tokoloba président ko se ressaisir moloki ba opposant o ba yaki pena e balingaki te a libérer mboka mais nazo yebisa bino soki nzamba atie loko kati ya mwana ye ata lelo tata lobi te Martin Fayulu akoma mokonzi soka yoki basali tout Martin Fayulu a côté la course. C'est pas bien que ce Martin Fayulu a côté la course. Martin Fayulu a battre la député. Pour député mon côté il va voter que sur la Martin Fayulu. C'est la course. Bon le balanga tout ça là le débat la TV.
ba député ebele ndenge na oloba boye o ba voter ba na mkonga Martin Fayulu aza na parti na Mathieu Photo Martin Fayulu aza na IDPS Mathieu Photo Martin Fayulu mais Martin Fayulu azaki ba député te Martin Fayulu azongi na course apesi ba misusu ba voix po ba voter ba Moutulelo ba Moïse Katumbi po ba zo crédibilité ba sonde bolo ba kaloko ta française parce que face à la Martin Fayulu m'a dit lelo ba tout na kacha course lelo ndenge ba kosala makamna bango lobby sur 40 la bango Costa Mutanda en tout cas vraiment bota la mboka o ndenge za mabe donc ba créer ki ba groupe skill nazo ba teka ko sala te po bazwate de ba parti politique musu ba regroupement musu ba AVC de bozo nga boko esa mboka AVC pour AVC za malade malamu te soki kangi mutu to moboti no biso to koyoka mawa mais groupe skill moko boy parti moko boy groupe moko boy association moko boy AVC donc yako esa kala po ko esa ba congolais AVC ba mpe bana kati mwana mboka Muzitu azala kati mwana mboka Moïse Katumbi azala kati ba oya biso ba opposant bazwi bana kati ba kosala na Félix ba ko reconnaître Félix en tant que président ba ko gumba mena mibeko ya Félix c'est là où Félix abandako l'opposition a pété parce qu'il ayeba ki ba opposant à la République démocratique du Congo ayeba ki Congo. C'est par là que Kabila dire que la passion de la République démocratique du Congo. Kabila kozonga koza président. C'est Kabila telemi lelo. Kabila grimace ka wala la basoda là Félix tu sais que vitala Kabila zo formé banane. Mais ça c'est bête là oya. Zambalo la Kabila fait peur la République démocratique du Congo. Lelo yo Kabila comme Moïse. Ndenge ba misu ba boseli mabe nanga bakomolo bato soutenir nanga te eza faiblesse ya ngana poto luko yoka te poto bunde tumba récite la maboko la biso moko to kabaka yango Kabila ko yoko longisa ngana yo tumba te ndeko langa loin de là ngana yo to kolonge tumba félicitations na bala chamba félicitations na ba congolais o baza partout ba telemi ba iba ko bunde tumba ya soulèvement. Mutu moko abunisa Félix te tozali ko revendiquer pour te comprendre que toza sous l'occupation mboka na biso soki totiki yango boye tokokufa libela na libela alors il faut to bundisa yango na deuxième mandat ya Félix. Pourquoi? Parce que batu o bazolinga ba dominer biso bazala lisute ba pesa biso voix ya kosala pe makambo ya malamu ba pesa biso voix congolais pe azala malamu tozala posa Félix parce que c'est notre frère, il est congolais. Mais tu as congolais à l'écart Bontoniama. Ah, et ça le quoi yo sambelaka. Bana no bazo bongate. Makambo zo simbate. Yo chaque jour ba jeune okilaka. Obelaka nzambo chaka bo frère de tala makambo so ndeko lango ko tourner te. Oye baso de loko nyeso comme la libota la yo, o retourne nzambe mituna. Soki yo moko za sir que le sambo no ezaka ya solo. Oza peto liboso ya nzambe. Bible lobi la tango ya pasi. Bon mitula na tango esengo to sepela. Boni pasi ezo komela ba congolais bino bolinga bozana esengo. Nini ekomela ka ba congolais la mituna bango. Tala débat o ekomi tongo midi pourquoi. Ya kofinga ka kofiolo mide. Bokomi kopimisa ba bede congolais azangelo ka kosala. Na place o minoko ba pesa bilo ya kofinga. Na place o minoko ba pesa bilo ya kolobaka mbilobela. Makambo ezali te. Bolo ba yango quand même pour la mboka. Bolo ba yango pour la mboka la bino. Bokomi si biso lokwa ba bolole ba sekaka biso la bamboka nyoso do na catégorie tout. Ba pasteur congolais zaka moto nyama. Tala pasteur o ba uti ko kangalelo papa na bala kakaka. Ake ko bala mineur mwana 17 ans. Il kono zaka le badel pe la sukala. Papa na sala basi 11. Pourquoi que le soit 12e mineur? Oso lota basi basi belé soka ko bala. Nzambe atika ka muto sala. Nzamba azotika muto sala. Akotindi kayo kako kosala mabe tina suka nango mabe na yo ekozala dévoiler. Ne pense même pas. Ne vous pensez pas que obo sala Congo lelo.
ba meurtrier République démocratique du Congo bato boza ko forcer Congo bima bazoba boy bino bozui autorité le kola plus de 100 millions d'habitants bolingi ba revendiquer ba droite opposition na mboka za la te bino botelemi na fimbu la machette bozongisi biso na boumbu systématiquement nzamba za plus fort que bino nana cause makasi koleka pharaon bana Israël bazaki ba travaux pénibles mais et a dit la mokolo moko Mosa botamaki kaka l'Égypte et kozala kaka place na bino bozo mona boza bagourba kaka na place na bino wana moko akobotama po ya ko arracher bino aya ko rendre bino makambo bino bosa na République démocratique du Congo lelo Fayulu tala bato amemaki tala bato bayaki tala lolenge mission la bango ezalaki. Merci beaucoup. C'est pour déstabiliser tout un pays. Mais un problème t'es Congo, à moins que les Congolais bango pe baza ko accepter mabe o ezokoma. Mais s'il y a des Congolais ça aussi o baza ko lela ka tongo midi pourquoi nini ezokomela bandi ko langa misale za la raté batu bafuta makate Congolais place no ça za ka kolela minorité ya batu moko ka bakombola bango ezonga na bana bango na batata na bango mutu moko avandi ka bundela ke tumba ya famille nae bana nga baza ba député ba entourage nga baza ba député ponga lobi na kufila ku fondé de ce ko batu nyoso batangi ba classe ba licencié ba gradué ba stéro ba auto c'est ba classe ba gloire ba sisi ba classe ba gradi ba radio lelo ba otanga na ba université ba zo bunda batu nyoso ya ba mayele wala boye sanga bilo bokocha bango wapi de lobi na bango loka ba papa na bango baza ba komboté baza ba maléré de bano bakotanga bano lobi bo préparer à venir na bango eza bana oya ba papa na bango bazwa te il faut renverser pyramide ya diable wana tout Congolais a le droit de vivre tout Congolais a le droit à la malam motema mabena eno bozo kotsa biso tribal tolingi yango te Congo est un pays vaste ba yiba superficie la biso Congo tikino lelo bazo linga yango te po Congo za mbongo ebele bazo kotela biso manque d'amour po ba yebi ke unité eza force moko sombolo tango to sangani ba teli biso ba Moïse ba jouer ba rôle si Moïse peut oza moko ko jouer rôle mais ba ke tango o Martin Fayulu la pesa kio a blanchir yo la mabenyo so sala o kata charte la muka mabenyo so bilo bo sala mais ya trouva ki bo lobi. L'homme ne peut pas être seul. Ton asangisa maboko la bino. Mais bino boya ki pour la mission moko boko sangana Félix Tshisekedi bo sala makambo po balkanize boka la biso. Sore kozali ko la bino. Nzambe ya Congo akotika bilote. Ce n'est plus le temps. O bo kanisa biso munoko. Ce n'est plus le temps o ba Congolais ba ko cautionner buzoba parce que to ko souffrir sur l'avantage de 5 ans. Félix a ça l'appelle sous le côté. Akoye ba appelle sous le côté parce que ba ko kabola gâteau. Tala Félix, c'est mon époque à Kabila. Kabila a dit combien de députés? Bazaki basa et quelques. Mais la Félix, il y a mon camin dimina bimanacé à 81. Abimi 81, ça veut dire qu'on a l'alliance. N'a pas tout la alliance. Dès que tout le monde a course, il y a Bemba. Bemba a toujours deuxième. Peut-être le premier ministre va bimanaka. Et Bemba, on va coopérer. Tout le monde INC a troisième, na 30. Peut-être Sénat et Kokena Maboko. Donc comment tu fous déjà? Vitel Caméra Kozoyango. Ou premier ministre au Sénat et vous avez bien Moïse Katumbi a un poste été Mouzito a un té ça veut dire qu'on peut ça siège parce que bango va réussir va ça la alliance Fayulu a vandi à la députée à la côté peut-être bako banga pression na yeda nini ne bako benga yé pas quand même ndambo ya siège bako pesa mais sans cela ba yé ko accomplir mission la bango ya ko humilier Martin Fayulu. Pourquoi? Parce que Martin Fayulu a dit attention, Dieu m'a dit tu perdras par ta propre faute l'héritage que Dieu t'a donné. Yango nazako pesa bino malako. Peko yebisa na bino bo s'abonner massivement à la chaîne. Ce n'est plus le temps tout la pour. Koufa na vérité. Mais ko koufa na mensonge té. Soki nzamba lobi na loba, peu importe batu bakoboya. Si c'est la voix divine okolonga aujourd'hui nzamba zolonga to azolonga te. Yango la zone ba Congolais. Botika ko déstabiliser chaîne. Bon s'abonner awande to ko zo bonsomi.
tobundile ko na biso la vérité na zone selibilo ba filmer na zone selibilo ndeni Martin Fayulu azalaki ebotala lelo pourquoi eloko ane il y a des fois bokela soso la kaka nyango mama jawa salama alaikum ba misemanga oko ofanda mwana ya kimimbango zo bima choma boko boy ongelete mama somela nga biscuit obeti mbata obebisi bilamba nga salite onyama tufi na te abebisa bilamba la pa moni danger liboso ok yo sala accident ba ndo regretter mwana nga chake nga salite te nzambe avertisa la biso parce que projet na vis-à-vis ya biso eza ya bonheur et ya malheur yo kaka bato musuba ye na sera moyo kapo babikisa bino kebo ko rejeter bolamu na omoko keba ko rejeter bolamu ko kanisa te ka muta ko ya ko peso bomoy aza lokola yo te mutu muso ko kena nzela bo denga so le kala mabenga mama 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 otindi ki ete mama na benga ki abade ko empêcher otala ye otuna ye nini accident le kala yo boyo ke batuti yo okanisi ye na bone kizengi moko benga nga mama forme o nyoso lobiko ko ye bani tende ko langa ce n'est plus le temps ya kotika Congo la yeke bongo ce n'est plus le temps ko mona ndenge yo zo vivre ne bano ba vivre ka nation na weza la besoin na yo mboka na weza la posa na yo to telema to bundela mboka président Eli ne craint rien na tago bana ko réfléchir en tant que moto à moins que yo pose la carte mususu o bobeta kala bango mais si na place on Nzambe amona kayo pa zwaki yo pour sauver Congo vanda carte ya malamu eza koya tika bango ba sepela tika bazwa basala fanda to bundela Congo elonga no ezali po mutu no sa otambola kala koma Martin Fayulu Madidi mutu no sa zolo baka Martin Fayulu Madidi cela veut dire na miteba ba Congolais longwete la voix du peuple c'est la voix de Dieu fanda kimia to bunda itumba ya solo ko sala na oba mouvement ebele ke peuple a côté le maemo ko sala na oba mouvement ebele te toza la posa na pour le moment Congolais la bergete ce que zayote alors ko sala no ba mouvement ebele te ba bomela biso yote ba kanga ote pour ba projet ebele ya mabe fanda na o Congolais ko bunde tumbala ye peuple a ko revendiquer pourquoi peuple a ko revendiquer to ko linga te pla ba belge ko kisaba to ko linga te pla ba occidentaux la tanzoto la 21e siècle mutu se fois à libre aller la minerie na ye biso pe Congo to ko sala ya bolamu mabe na biso ezana nkona to sala ba mabele mais pourquoi to zo lonezo bi maté pourquoi to zo ko kosa yelo kote ndeko na ngai tant oyo il faut anana elesa Congo il faut mbuma nyonso ya mabe na biso ebota pe Congolais ali ya malamu azala banzela abika lokola baninga nyonso na ande la sous-dessus. Merci la Kabouya l'homme puissant échange par l'équipe Liga. Merci na Pape J prompt rétablissement la directeur recherche stratégique la biso. Sango Mokonzi pari ya biso ba biso bino nyonso ba pour mettre en bola bondi ya botard de bonheur tayer biso ko komela biso maman dangola la makitena Florence ya matondo bino mama Jacqueline Bonyoma to bundela Congo ba o to zo bengala to bengana bino to solola to bundela ko la biso to za la fier pour la nation la biso. Tika koloba bilobela biso division kozala te to kobomana te mokongo moluba moswahili to ali bala tata moko mama moko ekolo moko bokonzi moko mais pas na modèle oyo bilo bomema biso nangona oyo toleka etape kwete mobali ya libala oyo azali pase na biso akonsikola ezipelo ya mwasi na ye po enverifie soki ye wana nde Pasteur Ndeko Daniel a essayé. Donc on a cérémonie, oui, cérémonie de dévoilement. Moi, si elle a vérifié, Tolanda, ce qui va passer qui était. Voilà.
Maître Martin Fayoulou, candidat numéro 4, soldat du peuple. Martin Fayoulou, notre président. L'espoir du peuple. Biso, Tolanda seye, to vote seye. Martin Fayoulou, président.